La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour à tous, ça peut se venir en beauté. Naïe vraiment Léo na gentil, na seki parce que ligambo tolito lobela déjà et ce qui sinango déjà ngamoko. Naïbité parmi biso nyonso otokotia wa parmi babone tu ya Ursule Botelwa TV, parmi bandeko bolandara biso parmi biso nyonso. Est-ce que ça na mutu alandi déjà émission ya Gabi? Naïbité so reza déjà na mutu oyo alandi déjà émission oyo ya Gabi auti kusala. Likambu ya mama Moseka toyaki na explikaki na lobaki oyo nga na yebi. Nga loba na bino toujours chez Ursule Botelwa TV eze siko boya koza ba information vraie. Toza na biso na raison ya kosa bino te en fait. Toza na biso wana te poto kosa bino tolobaka na bino d'information vraie, d'information tout opesa awa izalaka vrai. Na ebite parmi biso soki ezanga bandeko oyo balandi déjà émission oyo ya Gabi auti kosala à peine ya Gabi auti loba likambu ya mama Moseka. En tout cas bobengelanga babaku bavanda famille Bota boya to vanda boya no tolobila parti oyo boya nanu tolobila nanu parti oyo boya na famille Bota bovanda boya nanu tolobila nanu likambo oyo. Tomonaki papa na biso na ngamba babakouk, papa ayaki, papa Vincent ayaki, avandaki, baodie bimaki, alobaki, mama Moseka na bengi yote, na utika la pe ko benga yote. D'ailleurs biso muta benga keza sila, soki sila te muta bengi ngam na benga ka. Nenge za wana na benga yote na utika la pe ko benga yote. Na ebite so na zongi sila bino ba audio wana na ebite. Na otika la pe ko benga bino te. D'ailleurs kutu muto aleka ka deja kuna awa shebiso autika la koleka te. Sko boyebe elo nini esekisanga. Boyebi eloko nini penza esekisanga bakasi. Toza towele la koloba te. Ko wele la koloba ekitisaka batu. Ngana salaka analyse awa pona ko yotalisa bino ke mama Moseka alobi na belle vite na sila te pardon. Mama Moseka tango asali analyse na ye alobaki ka maison de production alobaki na sila te. Lelo ya Gabi aye ko confirmer eloko ngana lobe na bino ya Gabi azabakuk. Ya Gabi alobi avant boloba likambu il faut vérifier. A tout eli binomoko na binomoko bon dire tout ami. Binomoko na binomoko bordire lekiwana. Soko biso ba autant to ya to sa banalise to pesa ba conseil to lakisa bino nde boko zalela. Bomo na biso lokwa batumu boye boya kufinga na ba commentaire siko to zonga na page wana. Pourtant mama Moseka sala ki be émission na ye na mona même ba chroniqueur mususu ba finga ko finga penza ya moski na okapasi yo Moseka yo na okapasi elekela mama Moseka ye moka lobi o ngana tangi kombwa mutu te. Ndenge nini ka bango moko babandi ba moko loba. Soki nanu babengi yote kozala pressé ya kondima présenter. Wana eza eloko babakuki bakome kokoma na ba commentaire ya mama Moseka.
Tolobaki yango suka vérité kobima. Nauti la bino ya Gabi. Bolanda. En tout cas, na place on a sepeli no na ya Gabi. Place on a sepeli na ngano na ya Gabi. Na makambo alobi. Banani babimi mabe. Esopi banani. Mose katanga kombote me afingama. Mose katanga kombo asila te me faso afingama. Est-ce que lelo soki mamu se nani est bien lobi ke ebenga Moseka. Vous assure Moseka kokende. Malgré bolo baka toko benga kayete. Mais maman Moseka la kisa biso ke azana problème moko te na sila. Maman Moseka lobaki ngobi nana problème ite na sila. Boye bisanga lelo soki ba bengi maman Moseka. Maman Moseka okende. Est-ce que maman Moseka kokende? Soki ba biba benga ye lelo. La famille na ola kisabino to landa. Na ola kisabino to landa. Na ola kisabino to landa ya Gabi. Ya Gabi osepeli singa. Osepeli singa. À un moment donné, il faut que l'obara likambo vérité. À un moment donné, il faut que l'obara vérité. Kotalisa nga l'obara. Oza baku siama na pasi na place na yo. Oza famille bota siama pe na place no. Mais à un moment donné, il faut que l'obara pe likambo vérité. Kotalisa pe na batu vérité à likambo lo lenge zali. Et elle aura bien. Et elle aura bien. Si on n'a Gabi, aye ko éclaircir dossier oyo. Ba ma finga obo finga ki ndeko na biso. Ba ma finga obo finga ki comédienne munene lokwa ma moski. Comédienne munene lokwa ya moski. A finga ma awa na réseaux sociaux. Si ko ba ma finga tout obo finga ki ma Moseka. Est-ce que bo retirer yango? Est-ce que boko retirer yango? Ba ma finga wana. Bo retirer yango te. Bo rezoa yango te. Bo ya na réseaux sociaux te bo yon singa pardon. Mais bo sambusi déjà mutu oyo aniati na na page na binote. Bo sambusi mutu oyo alobeli même si la te. Ils a passé. La famille sans plus tarder. Tokota na audio ya Gabi. Après audio ya Gabi, tout lancer ba dédicace na biso. Après ba dédicace na biso, tu continuer analyse ka ndenge za la bobo sanate to lobara. 15 commentaires, 15 dédicaces ba oba kotaka déjà ba yebi. Tout ça na système il y a 15 premiers commentaires, 15 dédicaces do bato ba commentaire ki vidéo auto teki na se to redédier ba kombo na bango. Alors to landa penza nanu ya Gabi, to landa penza ya Gabi. Après kota na ba dédicace na biso. Iza pasi, iza penza pasi. Bowela ko fi ngalo baka boza batu bozo ko accompagner ba comédien, bo sunga ba comédien pe musala ekende liboso. Botika ko accompagner ba comédien na ko fingela ka bango ba ndeko na bango o baza ba comédien. Bozo ko accompagner ba comédien. Ozo soutenir comédien, mais soutenir comédien ne va que liboso. Tika ko finga bandeko po un jour ba ozalaka na posa ya Mama Moseka. Ata bolobi ke toko tika la koza na posa na ete ba o baza wana déjà bazo jouer. Mais un jour ba ozalaka na posa ya Moski bandeko. Bozoye botata e botanda tanda na ba page ayebi ko jouer te ba théâtre malongani a jouaka. Non. Un jour, si vous en avez besoin de Moseka, un jour, pour un comédien, vous voulez la kofinga ye, vous voulez la kofinga Moski, vous voulez la kofinga Mama Moseka, na likamboyo, aloba na na binote, atanga na ekombo na binote, bo verifiate. Tindela e message ye komela e na benga ete pe na ozana posa na ete pe na obenga ete me muto atangi kombo na biote muto alobi te ke ba benga kinga e place boye na sepeli na analyse ya Gabi alobi bo va na bino kimia Moseka loba na bino te. Mais est-ce que avant bo finga Moseka bo benga ki e bo tuna ye ah mama
ndeni yo lobi bolobi est-ce que nga na bengaki yo est-ce que bobengaki botuna ye bobengaki ete mais boya kaka bofinga ye po bokitisa valeur na bo ridiculiser ye siko toyoki vérité biso nyonso to bandela ba émission to bandela ba live ndengo wana bobebiseli muninga musala na ye bomaka musala théâtre bino nde boboma musala théâtre mais bondima ngo te bino nde bobebisa la famille tolanda tolanda no ya Gabi tolanda tielanga j'aime s'il vous plaît aimez vidéo so peza mbali boso o s'abonner alors tolanda ya Gabi biso babaku tomonaka neti amakaka mamsi na biso tomonaka neti arespectaka mamsi na biso te ozokomprendre akendaki na ye direct mams ndenge eza boye makambo moseka yano makambo abakutu na ya nini te na ya sb te nga nayebi parce babeteli nga lisolo mobimba makambo mutu oyo yazolobela me nga na koloba na nga ngo te c'est mon cas aleka aloba yo sa Vincent atika na ye koloba donc rien à voir Oubien maman Moussika a retourné na SP. Babengaki na SP te babengaki mpe na bato te ye moko ayebesika babengaki ye po ye moko aboyaki ezalaki ye tere mpe ye na milo babengaki ye na milo Maman Moussika nga naza na makambo nyonso to me na koloba na nga te parce que ye moko pesika esinga koloba te eza gs bongozani aza nde na poma moto te ezate ndeni boyoka mutaku oyo akoki kobenga mutaku oyo te mokabwani yango eza ya nini en fait tokomprena te esalamaka bongo subitement comme ça ekomaka bongo donc moya koloba kutu eza te yamanga na félicitaka omari na félicitaka piero esesa bato ebele oyo basalaka baye na sd batourne baye na boye batourne parce que mosala na ye c'est que lelo babengo quelque part apena aza na poma moto te na poma moto te lelo kozala fa na sile te esingalaki retourne basika mosika mosuku te wana tozomiposa avant nazolaka kili na moto te na mpe na poma na moto te lelo soki dina na bengo na filme ni mpo ani te eza prête napesi mbote dina na esika azali bakomoka bazoka banini omoni makambo so ezalaka bokotika makambo etali nango bino te totika nde biloko wana ozokomprendre eloko etali yo te yo olati yango eloko ekipe te yo olati yango etali yango yo te ntaka botanga mwa mama ya bango alors lelo elvis oyo abengi yo oza prête retourner aza ndeko na ngai pourquoi pas nasona na te na boye soka ngai mete osali obundi na maloba na peut-être te maloba na ngai etusha te maloba ya bato na ye mpe etusha ngaki nazongisi ngai soki ngai azongisaka nawamoni te na plateau mais c'est la nga aza hypocrite te nga azaka hypocrite te menani nga alobaka claire mais c'est la même chose na oyo Naomi nasala banani te naloba na barcelone ondalaki ye sikoyo nalobi na ye na plateau mais okondamaki ye oui mais oui nalobi na ye nga alobi na barcelone pourquoi nga aza sa makola motu te nasa makola motu te ala bango te mpe bayebesika bato babotama te c'est clair qu'est-ce que botama isinga nayebi te ye obenga ya na lolenge te opeka bongo ya na bato mosuku eza menenga basala bango bakolaka te olongi mpe changeaka te mpena babe ekokotini na kimongo baekokotini bakendaka epai te baza mais yo moto mosusu ozokendaka kaka la famille Narcy bolandi très bien boyoki très bien bozela bolanda bofongola matoi to bandela mokie babaku tomonaka neti amakaka mamsi na biso tomonaka neti bolanda parti oyo ozokomprendre akendaki na ye direct mams ndenge eza boye makambo moseka yano makambo abakutu na ya nini te na ya sb te nga nayebi parce babeteli nga lisolo mobimba makambo mutu oyo yazolobela me nga na koloba na nga ngo te c'est mon cas aleka aloba yo sa Vincent atika na ye koloba donc rien à voir oubien maman Moussika a retourné na SP te babengaki na sb te babengaki mpe na bato te ye moko ayebesika babengaki ye po ye moko aboyaki ezalaki ye tere mpe ye na milo babengaki ye na milo maman Moussika nga naza na makambo nyonso to me na koloba na nga te parce que ye moko pesika esinga koloba te
eza richesse. Babengaki Mama Moseka na Miloski. Ya Milo, Mama Miloski, en tout cas, bakuku na yo siko zali. Babengaki Mama Moseka na Mama Milo. Bakende ko jouer quelque part où eza ya kobombama, o ba mentionner kombote na réseaux sociaux. Alors, tolali tolamuki, tomoni directement, ba publication ekomi, bakomi ko fingela biso ya Moseka. Sikoyo, na ba Abakuk, na Mama Moseka, nani azalaki pressé ya kondima présent. Po ba komantaki na ba video ya Mama Moseka balobi soki nanu ba bengi yo te kozala pressé ya kondima présenter. Quel bout systématique. Wana tozenge pa papa biso wera sonyangi ya de la forêt toujours. Sikoyo, na moma oyo banani oyo bazalaki pressé ya kondima présent. En tout cas, avant de continuer, na lingi na bossa na ba dédicace. Ah, soki na bossa nya ba commentaire, ba tu ba kolobela ngai fort bandeko. To garder nanu, to garder to dédicace nanu bandeko ba commentaki na vidéo to tchaki lobby ozaki na se ya vidéo oyo après to continuer analyse na biso kaka ndenge zalara. Pour ceux qui to bito enchaîner kaka directement sans to tanga ba commentaire et ozala vraiment malamu mingite. Alors totanga nanu ba commentaire a bandeko après toko continuer sima. Salut, Mama Blandine, ma coucoula de mon cœur, ici ko zali nzamba pambola yo, ma maman chérie, maman princesse à l'église, maman Yvonne, mémé de mes enfants, je t'aime beaucoup, maman. Maman Viviane Yalala, merci beaucoup, na moni commentaire, papa Kalala Bisonga Willy Biaï, papa nanga papa Kalala depuis Afrique du Sud, na moni commentaire, a commis Ursuloise, bandalo on a commis Ursuloise. Ursuloise. Vous commentez dans vos commentaires, Ursuloise. En tout cas, merci beaucoup. Papa Nangai, Boza Ebele. Maman Madeleine Keita de mon cœur, je t'aime beaucoup. Merci pour nos commentaires, Nayo. Nani susu. Maman Mayuku Tumanga, Mayuka Tumaka. Merci beaucoup pour nos commentaires. Boza tellement ebele nzamba lola apambola bino bandeko bo commenta ki vidéo na biso nzambe apambola bino papa Pucho Kombo Victoire depuis Atlanta papa na bosani Atlanta ya depuis Atlanta nzambe apambola yo esika ozali. Mes salutations na bandeko tout obolinga Ursil Botelo TV ba ope bo commenta kite nzamba lola pambola bien en tout cas je langa ka vidéo partager ka ndenge za zwa vidéo ya Ursuloise partager partout et ozala malamu mingi. Revenons à notre mouton la famille. Soki nanu ba bengi yo te kozala pressé ya kondima présenter papa Vincent oyoki ke Mama Moseka lobaki na bino te. Sikonde bo finge Mama Moseka. Est-ce que bo senga pardon? Est-ce que bo senga ya Moski pardon? Bo zala pressé ya finga te. Likambo ekoya, me bo zala ka pressé ya koloba te. Muto aleki na ete, muto atangi na ye kombwa mutu te. Muto aye na liboso na bino te po aloba ke entel azongisi, entel asali boye. Bo zala ka pressé ya kondima ka présenter. Bo fingi ya Moseka pamba. Bo monelo kwa ngoto oloba ke maboke baby. Pourquoi toloba maboke baby? Tango muto asala kakutu théâtre te. Ayebi valeur ya mutu wana te. Ayebi valeur te o mutu. Ayebi te mu implice nini mutu wana ko apporter. Soki aye ko jouer na équipe wana. Oyebi yango te. Mais directement parce que barando ezalaka. Oyoki balobi bwe bazongisi bwe. Obimi directement oye ko finga. Obimi directement oye koloba mabe pona ndeko na yo ya théâtre. Bolandi ya Gabi mam sizala kimia ya Moski alobaki ata na binote metala nde bofinga ki eza pasi pe mawa soki ba communicateur boza motema malamu envers ba comédien botombola musala ba comédien naloba toujours
Communicateur nde baboma musala. Ngana lobango. Communicateur nde tozo boma musala. Nami longola ponga na sala banalise nanga ya mabete. Nami longola penza ponga na sala banalise nanga ya très bonne qualité. Wana pena, je suis fier de moi-même. Botika. Botiko kota confusion na bato babanda musala na bango o ngana o tozala ate. Botika. Comédien te. Otika la kozala comédien te. Mais o contribuer pour que ba comédien ba kabwana. Et ça motema mabe. Mamo seka nanu a leka na problème itena sila. Ya gabia utolo ba a bien. Ke makambo mamo seka nda salaka et laksa ondira za na problème na sila. Mais mamo seka tangi kombwa sila te. Ya gabi boye bien tumba na bina lo ba vérité. Soki ezala kike mama moseka ana problème na sila ya gabi alinga ya lubango. Mais ya gabi a expliqué clair que problème wana eza ata ya sila te. Mais mama moseka nde bofingi. Vous croyez que lelo ata soki bobi boza na besoin na ekuna koya aoya te. Mais bozaka toza na besoin na ete bato baza kuna bakoki. Siko soki bato baza kuna ke moko azo kipete moko alongwe esenga ka rôle wana ya moski a jouer. Yango bomona eza na ba théâtre belé zo leka kuna bazo pesa meilleur na bango te. Pourquoi? Parce que eza na ba comédien musu fallait ba jouer place wana. Mais moyen ba jouer place wana ezate pona e musu ba communicateur e musu sila yemo ko kutute. Ba communicateur to bongisa musala baninga. To bongisa musala baninga. To zalaka wana te poto mema baoka na libulu badinda pongana auto sepela kitoko te. Kitoko te. Lelo nde ya gadia lobike alobaki na ye na SBT. Eza na place o babenga kie baboyi na bango kotanga kombo. Nga na ebisa kibino ke maison de production zaka SBT. Eko zape babenga kie pa Sydney Kevin. Eko zape babenga kie pa Kevin Sydney mais aboyi na ye. Ba maison de production eze belé. Dina na zali. Pa dina na de ebike ale kaka. Mais eza sous maison moko babenga ki ye na Milo. Babu pa babenga ki ye na mama Milo. Mais baboya ki na bango. Mais tellement ya ki ka koloba maison production mo ba ucho benga nga 5 jours passé ana bona nga okende. Na boya ki na nga me bo fingi ye. On dirait maison production izaka SB. To bongisa musala théâtre. Biso sala mabokete. Biso sala mabokete. To sala théâtre te. Ba comédien na biso ba bunda po ba banda po ba koma lelo ba o ba komi. Mais on dirait biso ba fan, biso ba communicateur ndeto ya ko kabola ka bango lisu bien. So to bito zonga na dossier ya mama na biso nani ya mama étoile. To zonga na dossier ya mama étoile. SB longola théâtre. Pona kaka mama étoile asala ki bo azongsa ki bo asala ki bo azongsa ki boy. Tozo kabola ba comédien eza mabema. En tout cas, merci beaucoup la famille. Si vous avez liboso continue l'émission, n'absous s'abonner, commenter, liker, partager partout na Facebook, na WhatsApp, partager na Messenger. Nzamba pambola bino tokutani à la prochaine occasion. Sori tata Nzambe a zongite. Bisous, bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.